vraiment nangam nanga nazana ndeko moko oyo tokolobelela penza oyo pe makama eya ekomela ebele na RDC oyo surtout na Kinshasa tozobela mingi insécurité penza ekomi awa na Kinshasa surtout na commune Ngiringiri na Kasavu insécurité ekomi makasi yango tozosenga général penza akitisa basoda na ye na commune ya Ngiringiri po kaka na commune ya Ngiringiri insécurité ezali makasi. Bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko journaliste. Vraiment présenter dans kombo na onani? Ouais, kombo nanga eza Moses yangonde bani makasi pe yangonde eza prénom nangai yamboka eza Mawija. Nafandi na Ngiringiri précisément na avenue Makanza la direction Gambena. Voilà. Ça va? Moses, poussa na boya pour. Poussa na pour non comme si voilà. Est-ce que micro pour moi makasi hein? Ah OK. Bino moko bomoni ndenge penza à se présenter à lobi kombo na Moses. Mais eloko tozobeta kaka c'était awa na République démocratique du Congo insécurité. Pour insécurité oyo ekomi kosala biso pasi surtout bato moto bayomona penza ki non biliaki bango bikoki. Bon na insécurité oyo lelo kaka tozolobela lelo le 4 mars oyo mbula ba maman le 4 mars mbula ba maman et salami kaka na ba désert ya lelo muto a moto ba betier 5 balles kaka na Prince Kasavubu na entrée oyo ya Shaba ba betier 5 balles pour bazoe kaka moto ya sika muto aleli moto oyo et c'est kaka une semaine na 4 jours ya pamba na nkutu ekokisi un mois te mukolo nango akokangisa ngai pardon botikela nga moto bozwa mbongo nyonso na sali na chomo na Android yango yo na téléphone na Android yango yo botika nazongisala mukolo moto eloko na ye mais ba criminel wana ba betier 5 balles tellement bayokaki ezalaki moto ya sika ba balinga komona moto ya sika te papa Moses betele biso pe solo parce que yo pe ekomela yo makam oyo vraiment vraiment na Ngiringiri na biso voilà nous avons vraiment na insécurité totale surtout na commune na biso awa nous avons vraiment na insécurité totale les a donc na ba na se magasi ouais ça au fond c'est magasi OK. Voilà, tout bien. Oui, merci Ndeko journaliste. Vraiment, la ville de Kinshasa où tu as dit, commune où ils ont cible, il y a criminel de BD. Voilà. Pour Nanga, je dirais qu'ils ont Ngiringiri où tu as dit. Nandé Ngiringiri. Pour Ngiringiri, plusieurs crimes où ils ont mis awa, il y a Mindoki, la messe Nangai. Et seulement à mon côté, je l'ai vu à plusieurs reprises. Récemment d'ailleurs, on a été balle. Nous avons client ensemble, devant shop. Tellement makasi. Voilà. Alors, on s'était entre héros.
moto zoya mbangu boy makasi boy, c'est comme s'il y a quelque chose. Voilà. Du coup, tellement devant la sortie entre Makanza na Gambela, na croisement wana, et ça dit que du bout de moi ils allaient qui wana na terrassé dans l'est moko, ils allaient qui un peu ya kolongwa. Alors bango tellement ba maîtrise qui nous allons bien té, et ça dit que en arrivant là-bas, ba meko ko t'intéresser ba kuyi na terrasse na Makanza avant ba koma na presque ça. Oui. Non, avant ba koma na Gambela. Voilà. Malgré que vitesse ils allaient qui makasi. Donc alors au-delà de tout, et ça dit que accident et bango ba kuyi bongo ni ba kuyaki. Alors, ils sont en croire que ce sont des gens qui sont quand même aider bango. Botomola bango nezala voilà. Tozo kende boye na simana biso pe ba moto belezo ya bokanga bango basaba miyebi bazobele na bongo. Na kidiba bato wana bazaki okoyo tozo kende poto aider bango. Pour aider bango quoi. Ba bimisi mundu qu'ils ont commencé à tirer. Ba mano tirer likolo te, ils ont tiré comme ça. Ba pointer biso arme. Dieu merci. Ngai na batu na zaina bango tukimi mais ezu moko na biso na loboko mais un de motard ezu moko obwaki bo aider bango pour boter misa bango oui donc ceux qui bakileki okende overfiango na pire hein na pire to memaki moko kuna moko to memaki kanko kuna kufa moko to memaki na kanko akufa. J'ai des gens au bazali même la famille eza awa na kimbango famille ya moto babomaki. Donc azaki mota ndiende ezwaki 2 balles ezwaki na libomo mais moko na biso to banda okende pona ko aider bango balle moko ezaki na loboko. Mais lui il est en vie jusqu'à nos jours, il est chez lui à la maison. Donc insécurité commis totale et pas bato pe babetaki ba minduka de nos propres yeux nous avons vu c'était le militaire armé et puis en tenue. Militaire à solo. Ils étaient en tenue. Un FARDC qui était accompagné d'un motard, de motard zaki civil. Moto bayibaki na simape zaki un FARDC o bando kumba yango. Donc bazali quoi 2 FARDC na civil moko na 2 motos. Dans moto moko bamanda kolanda na quoi na obaye bayibi moko donc bazaki bongo. Ça nous a vraiment effrayé. Il y a que même l'armée à qui tous en endroit et que ça la confiance que bazo protéger ce sont eux qui nous tuent encore. Donc nous sommes un peu dessus. Nous sommes un peu dessus sur l'insécurité aux Kanambo Kanabiso, surtout dans la commune en Guéringé. Et là, on est au Golo Banapenza, surtout le général. Oyoyo, vraiment, qui est Simba pour la commune Mibalewana Kasavubu. Nangiri, biloko wana ba criminel base à la penalité. Normalement en premier c'est que ngai proposition ngana ya liboso. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il y a un débat à appliquer mais nazo quand même ko contribuer na moi idée. Moi je trouve mieux que les policiers nyonso ou bazana ya na commune ngenge il faut bazana changer. Ça a changé parce que autant de crimes ça n'a mis il y a quoi il y a Ngenge à tel jour mon côté échange de balles et ça entre les policiers tout agents de sécurité bazan à droit aucun de la commune il y a Ngenge que ça patrouille na bango wana tout ça s'échanger na ba criminel en aucun cas kutana na ba criminel ba bundi ça la crime on a ça musika tena na police alors moi je trouve mieux que ba criminel ba to ba aussi ba bloko ils maîtrisent bien Ngenge bazaka ba soda ka Ngenge c'est mieux que changer bango nyonso ko tcha ba soda siga oyo bazana maîtrise ya criminel mon côté bana maîtrise ya motuté donc ils sont venus travailler so bazo zaka bana Ngenge basoda ka bazana Ngenge atamula yo basi bakomi na ba famille awa basi basali dans ba foyer moi battre la tout bien te parce que ezate bakomi de famille ata mutu wana sali mabe ata bazo mona mutu boye moi basala vraiment te et donc ezate alors même bakabasede baseri avant colonel avant général Pixabango bakabasede basali ba crime ya danger kabasede ozo protéger bakabasede azo butu na mutu moto
bakoti yango na kati ya kabasele ou soit moko na bango akiti a démarrer moto akenamo. Quand toi tu essaies de suivre kenamo na kota ta moto ka ba bousculer yo batiki yo ba sondoli bakena moto no. Alors bakabasele yango ezanga ba plaque yeba na ngate eza nini omona monsieur bakomi gemi monsieur bakomi soki nini donc eza compliqué porte eza pe na plaque te. Oui, la nuit ce que tambola na butu c'est mieux okutana un kuluna bogi ko négocier. Vous pouvez négocier avec le kuluna. Ah bana mai beni ana oti boye transport mobulu tena bazungu eloko opesi bango eloko par volonté bakotika. Mais so kutana policier 1, il y a du bosso, il a besoin de ton téléphone. Donc présence na yo devant un policier. Oui. Oui, présence na yo devant un policier aux infractions. Devant un policier, donc présence aux infractions. Donc lorsque votre union se dans la poche, aux infractions, il te laisse partir. Des fois votre téléphone, à votre bon union ba policier ba komo kende team aussi ka ba fiyo ba tuti na ba kilote na bango asi. Policier a fiyo bongo asilisi ko fiyo bongo azu atiki kende. Donc na minute on a osé sur une infraction te. Mais ce qui a joué et l'autre côté wana ba cho na kati wana soit ba betio ba tambusi ba ko kango na ngenge ba ko tika o tambusi na matadiki bala. Ba ko kango na ngenge ba ko tika na matonge. Ba kango na ngenge ba keti moi je suis victime. Na matadiki bala ndenge nini yebisana bato papa Moses une fois nazaki pour shop nanga ezaka liboso ndako nateka ka liboso ndako na biso awa et ça que un jour na banda koteka na komati un peu na moi ba heure moko élevé vers 23h nazo mona jeep ye liboso nanga était il y avait des clients devant moi ils n'ont pas naïb si mon temps pas de parce que bayo somba ba crédit bayo somba net batunyo sono bozaki na ba client bon bayo somba bada bato okita ko banda ko fier batunyo so ba telemi. Alors ils a place na ngai quand j'essaie de leur dire monsieur pourquoi vous ça le bloquer batunyo so ba sali bino bayo somba ba unité baboto batunyo so ba téléphone bazaki wana tona meko pekisa bango il se permet. Je vous dis, papa journaliste, il se permet, il y a la porte, tellement il a bloqué quitter. Il s'est même payé jouer en haut, presque na ba air na okanga. Na kanga ki ango temena tindika ndeza ka tindiki porte, a bendi porte, a côté ngati na kati. Tabo côté ngati na kati, a mutu mo ya ko kuta mbongo nyoso zaki likolo, ko zombongo na ba téléphone na ba zaki na ba charge. Quand je joue, il sait que j'ai voulu le menacer parce que ça en kati dans j'ai voulu menacer le policier. Déjà passe à côté là déjà na kati azuna ba téléphone à bato na poussa na kangaye na kanga porte na belela des histoires ba ko wele na ngebe ba côté na 4 na kati ya nani babandi kubundisa ngai ba betanga conseil awawa tindelo na za mo so na fandi et pour de cela nga passe. Bien que ça m'en est passé, mais si de nous a émotion à faire et pas de ça là on a passé. Donc bazunga nyonso bazunga si téléphone ya ba client bazunga mbongo nyonso na ngai ya échange. Bongo nyonso ya échange makena. Dans le cadre Kenango, vu que Nazaraki étant bimi libanda, je pris quand même le téléphone na bande filmer bango. Moko bazapo bazali dikolo ya quoi ya mutu kongona madame moko pe azaki wana ya policier il était en tenue. Abi azo filmer biso. Bazongeni na pesa téléphone, nazu téléphone na boaki. Pesa téléphone na boaki téléphone kana kati on essaie que ya bon comprendre ba brutaliser kinga ba komoluka téléphone ya o te boyo to ngoto na kanda kulongwa de monsieur azana kati azali quoi commanditaire na bango ayibiso boya na yi bonsoir boya na yi o te tika akini atotika biso to kini ba démarrer mutu kama kei. Ton atikali, je remarque que mon sac où est contenant qui bon, ils ont suscité, je les ai suivis. Nazuka moto moko banda, je les ai suivis. Je me suis dit non, bon ok na nyonso boité, bambongo surtout ba téléphone à bat. En le suivant, na komi na Chaba sur quoi avenue Nyangara na moni bango ba telemi na misu nanga pe na matoi nazo ka ndenge commanditaire na bango azo ebe il faut le besoin téléphone ou à filmer nango wana
faut le poser si quoi en bozité bon si seulement poursuivre ambition nazo cannabis d'ailleurs non poursuivre bino bozu sous bon na ngai ah yo ba mo ke apesi on kangai kangai ba kanganga te déjà ne ba apesi ordre déjà que na yo ka kubanga na kima na oui na ngande na ye vers bino bo kanganga mais j'ai besoin na kozonga sambongo na ngati ils m'ont mis dans leur mutuka wana donc batamboli na mutuka na bango na butu mobimba bayo ko boka ngai na Jakarta na butu na Jakarta ya victoire ya matonge balongwenga na ngenge batamboli na toute la nuit bayo boka vers ba 4 na Jakarta et aboki ngai azu $80 à pesi ngai mon nyonso bazaki yangai en dollars ou ngana ebike na zaki na moins $, j'avais au moins $480. $480 mais babwaki lui au $80. Mais babwaki quoi $80 mon en francs, je ne maîtrise pas le montant pour na banda côté ka en même temps na nazo kanga na zai na quoi na ba air na ya suka okanga donc na ba mbongo na tekaki na ba mbongo ya échange il fallait nyonso na zo sani na chaka na sac pour na kanga na pota na lupongo donc bato ya suka kandi za to tekelaka et celle que JPI bakanga na bongo basala mzo bana bongo wana na ba montant mais à ce que je sache dans au moins cause à la dicolo il y a $1000 comprendre alors bakena na bongo na bongo na meka kolanda lobi na ngona meka kolandela kutambula donc na duka na avocat mais tellement jeep ya ba soda ya ba policier biso basala patrouille ezanga ba plaque ikokana pe ezanga ba plaque donc impossible à identifier bango je ne sais pas si seulement ba bis o eza ya l'état ba mituka o eza ya l'état donc ozanga plaque na mboka nini oh il fallait la plaque pour te identifier facilement bazaki na plaque te nini te j'ai perdu cet argent j'ai perdu tout j'ai commencé tout à zéro alors proposition nanga on a proposé ba konzamboka si seulement baza pour ça ba memela basunga quand même petit peuple on a commis na ngengeri et ça juste ya kolongola na ba sucette nyonso kolongola une masse ya ba policier ou ba yeba les ya mabe kolongola bango ko tia ba policier ya sika et puis na sucette nyonso pas atteindre deux phares d'essai parce que avec le policier criminel na ko sala likambo ba banga criminel ke bango moko donc criminel fallait bien un policier mais policier zo banga criminel donc ce qui avec un phare d'essai je pense que moi échange et cause à la paix so il s'allume une seule fois ba ko banga pression to que de susciter donc ngenge za cible et ça ma na prince et ça ma na ba quantité ça ma makambo et ça ma na ba prince et puis précisément quand ba pembeni ba pembeni quand ba sucette. Donc nous sommes un peu dessus, surtout la police au Batiana Bisso comme étant ma garde civile. Donc Bassala qui est l'autre côté, nous sommes vraiment dessus dans la commune de Guinée. Vraiment, tout ça na papa Mokonzi, surtout papa général, où il y a ville de Kinshasa, Téléma papa, Yozali général, Yozali papa, il y a ville à Kinshasa. Pour na ba insécurité où il y a boyi. Baiki bazolela makasi nenge vraiment papa mose aleli ki mbongo na ye oya pasi pe lisusu bazwi na ba téléphone nyonso oya ba client pour ba téléphone ba client baondima te misusu bazalaki wana te baondima te siko bosalaki ndeni na ba client ou bazalaki te ou ba monaki ba mwana beaucoup de clients ne m'ont pas beaucoup de clients m'ont cru parce que bayebi onganaza déjà sur l'avenue plusieurs personnes maîtrisent bien ce que je suis maintenant il y a un client moko ya mwasi wa compliqué qui nga vie wana bana basi totala kaka iPhone na ye d'ailleurs du coup na moi bakisi na sima pochette il y avait de l'argent dedans je dois payer tout ça donc yogo chelo na cabine o chelo susu mbongo na kati donc et comme ça nga mingi comme ça puis bato belé je payais pour cette femme là le même jour
Alors, le même jour, na salle que fond parce qu'elle insultait déjà. Je na supporte côté, surtout moi si a manqué de respect. Mais gars qu'on trouver des solutions le plus vite possible. Mais avec bande réunion sur batika na ya basi mususu. Na mi bali quand même Dieu merci, ba comprendre kingai. Alors ils m'ont demandé il y a quoi assurer bango que je vais quand même payer. Donc moi foutais là par jour dans ça l'effort, il y a libéré mon moko. C'était presque 6 téléphones au besoin kingai mais je payais quand même 3 téléphones Yasika. Surtout il y a Banabasi. Banabasi non, le téléphone a syndicat 2 mois. Le téléphone a syndicat. Donc Banabani ndé ba supporter qui il y a un jeune qui m'avait dit moi c'est le cas à $50. Non, ça n'a pas de téléphone. Moi, monsieur, bien, donc un téléphone, on a encore un SIM, on s'est connecté. Donc le téléphone est un peu dans moins de $50 d'ailleurs. Peut-être un téléphone moi encore, un seul téléphone à moins de $50. Après ça, pour essayer de se tracasser, c'est dans mon ninga moko. Voilà. Comment bah ça dio tout ça pour n'engager ça mon vimba donc bah betenga course. Mais au côté qui bah radio bon coucou ta radio, je ne dirais pas quelque chose de faux ici, mais ça là que na zoeka ba traitement. Traitement na côté ba radio té avec moi passiona dans zone la makisi ya douleur ainsi de suite la antibiotique et permettre gars na équipe bien mati de l'eau dans la suite et mon afandi au ça mouvement mon makasi pour ça le qui m'a passé. Donc je payais 3 téléphones nouveaux, 2 iPhone na ça téléphone moi Tecno et puis bah monsieur soit dans lequel bah moi qu'on a lequel $50. Monsieur n'a sommet mon téléphone, moi qu'on a sommet téléphone il y a moins de $50 pour ça je connais quoi makambo comédie na avec makambo comédie mais lequel en cas téléphone on peut être SIM. Alors Dieu merci hier mon copain comme tout le monde a petit mot de téléphone et puis on a compte petit mot de téléphone à tiango $40 mais cela mon petit en demi $35 na PC à du téléphone il suffit et permettre ta SIM parce qu'il m'avait compris. Monsieur sur la somme de téléphone sur la bonne sanité il fait $70 boyer na somme de mon techno na yango banda ko sale donc di couleur ko perdre na mbongo nanga na ba téléphone nanga nyonso ba unité donc na marchandise nanga ndambo na mbongo nanga ya échange après batikinga suna nyongo ya ko banda futa ba to ba perdre bleu na bango ipananga donc j'ai été déçu dessus parce que probabilité ya kukanga pour poursuivre bango izalaki si seulement bamituka na bango izalaki identifié mais bamituka etambola ya armé bamituka ezanga ba plaque donc non identifiable et puis bato baotamba na nzela ce sont des criminels des criminels dotés des armes dotés de tenues de bout tout comme ça donc je suis vraiment dessus netinga nazana confiance dans la police. Bien que non, avec le général actuel, moi ma communauté izobonga surtout ndinga pexai moi kabase de asa moi général Penza ba coup de chapeau général Nabiso oya sikoyo ba coup de chapeau na vraiment yo ozawana nzozolo bakeno Kinshasa ebonga mais ba dongola misu oyo ba criminel mabe bazolinga ba bebisela au côté mais biso tolobi non général azosala musala oyo Yemoko le président Fatih Beton Ndenge alobaki vraiment général oaza actuellement oaza sikoyo général Nabiso oya Kinshasa penza azosala mais tolingi batracasserie wana ezala susute batracasserie ezala susute na kin tolingi batracasserie na ezala te neti mwana mbala batu papa Mose azoluka mbongo na ye na pasi na ndenge ya Yemoko mais ti sikoyo et Paul na awa isala kaka passe oyo batama be baye ba betie munduki pour vraiment bazwa mbongo nyonso bazwi mbongo nyonso bakie nango na ba pareil ya batu lelo afuti bambongo wana Yemoko baye oyo bazolanda biso oyo bazane ba epai na epai tozosenga bino contribution ya mwana mbala oyo vraiment Mose bato bazolanda biso batamite ya malamu omekata opesa numéro na yo oyo aomona penza ke non ndeko nanga fa kota radio ndeko nanga fo alandela boye
kaka bakisi te ya komela fo akota mpenza mpona épaule okopesa numéro na yo oyo kozala motema malamu acontribue awa ndenge ezali. Bon, numéro na ngai naza na numéro juste ya WhatsApp mais naza na ba compte ya Orange Money te to Airtel Money te. Ce qui est moto aza mposa abengi yo bosololi peut juste m'appeler, m'écrire s'il veut. Donc peut juste m'appeler ou m'écrire s'il veut. Mais le numéro il y a Orange Money to M-Pesa non, je n'ai pas moi chuchoté parce que ils m'ont tout pris et donc natika la bongo na bois qui s'appelle Blue quoi na bois qui s'appelle Blue quoi parce que kubanda kolande la ba dossier de l'eau même Orange a une difficulté à kubimisa la moto sim naie sim Orange Money naie ceux qui déjà a peur dans mon ambongo bébé. J'avais essayé avant la bois qui s'en j'avais essayé na ke ba ça na sim blanche code oza yanga moko mais il va compliquer na ba ba compliquer pour aller na ba réseau kona komo mega code na boye ba ça donc incorrect code na ça des années et des années comment il un code design incorrect alors je le fais afficher mêmement ba ça ninga sim blanche numéro na ngai na comme à côté code ba c'est un code incorrect pour ça na mbongo ba réseau pour ça na mbongo na kati donc Africain pour Isaac na unité BD Isaac BD et puis tout le monde connaît dans ce nangenge nazal de seul moto na kokaki vous en a Orange na Afrimoney nazal nango malgré que ils a pas si pour battre ça la nini mais bon on a tient na de pour na na ça na kati Afrimoney ti de lo ezalaki malgré ça bon il y a BD mais les unités na ba compte il y a compte crédit unité zaki BD parce que c'est un shop où yebani na ngengeri yebani na quoi na quartier na ngaya wa yebani makasi donc j'ai tout perdu en tout cas je paye aussi des téléphones de plusieurs personnes baton va jouer kanga batema bazali plusieurs personnes dans le quartier. Alors, si les gens veulent, c'est que ils peuvent chercher à suivre tout Koulandela, Koutala, si seulement il y a sur des canis, Nananya Ezaki vrai. Dans le cadre, il y a pour poursuivre. Si seulement beaucoup en a trace, il y a Batongo. Donc, mon numéro est dispo. Mon numéro WhatsApp, c'est pas un numéro de compte quelconque, c'est un numéro WhatsApp tout court. Mon téléphone, mon numéro est de 099. Plus 243 99 850 75 62. Donc c'est plus 243 oui, plus 243 99 850 75 62. Donc na ituzaka ka numéro moko wana et un numéro privé, je suis connecté 24 heures sur 24. Donc voilà bino boyoki ndenge papa mosalobi ke non azana connecté 24 heures sur 24 heures na WhatsApp na numéro na yango wana oyo baza mitema malamu mpenza lisolo oyo etouché yo pour makam oyo ezo salama vraiment à mon général qu'il faut penza otina ba soda oyo ya bien oyo yo moko oyebi ke non oso na tindi pe otala ba soda msusu o baza non azana e soda te balateka teni baonde baosa ba tracasserie tolingi ba soda oyo ya malamu oyo baza na mikanda na bango ba soda oyo ya ba miyibi te oyo te balateka teni pa vie na ye moko boye kota ya baosa ba tracasserie vraiment to boye eloko oyo to boye yango ndenge toande kolobela bino vraiment na likambo oyo toande kobetela sete na sujet lelo tracasserie na kin étant de deux communes oyo tolobi ngiringiri na Kasavubu penza bacrime ezosala makasi mais tosingaka epa papa mokonzi ndenge penza apesaki général na biso oyo aza sikoyo en place ndenge général akuwe ici vraiment toza na posa ke bawana to kanga bango to mona bango ba faux soda wana ba kanga bango vraiment ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine bino lingala news oyo elakisaka bino
penza batualité ya solo solo. Papa Mose moi maloba na suka. Oui, maloba na suka eza nazo pesa ba premièrement courage na général c'est Israël hein, quelque chose comme ça. Général actuel a assuré sécurité à ville de Kinshasa. Je l'encourage. Naningake mingi, bah courage. Quand il parle, tu sens que c'est une autorité qui parle. Mais ils ont des exécutions, il y a malobane sur terrain, voilà. Et puis il y a aussi le colonel Momesa, c'est lui où il y a quoi, il y a FARDC. Récemment il y a un procès au niveau il y a Makambo de Canada Victoire. Le colonel là, je l'aime aussi beaucoup. En tout cas, apparition sur terrain, et maintenant que banque c'est moi batu misusu. Moi batu misusu ma benyo sur maintenant que banque c'est bango. Donc mais namona à tout moment na bando moni azolika liboso na ngai yawa. Liboso ya venu moi ya mati na makala ezana ngenge ya baluki et bando ça na bien. Comment na bango surtout eux là. Na ba policier mabe ya moko bandi mwaki na ndinga za sur na terrain te donc moi biloko buzo ba nemeki ozonga zonga. Donc je souhaite aussi que ceux qui colonel Akoyo Kangai que surtout souhaiter azonga sur terrain comme d'habitude et que ça va bien. Et puis na remercier na batenir sur bakota la émission. On peut souhaiter à ce que va contacter Ngaï. Je vous bénis, Nzamba Pambolabino. Et puis je remercie aussi bateau chaîne d'abus Lingala News. Pour partager souci Onazaki Namo. En tout cas, je vous remercie. Merci vraiment ndenge bozali ki ebele na ko bosana te ko pesa mbote epai ye moko papa Olivier kuna na États-Unis papa Olivier o mutema malamu oyo penza soki alobi likambo akokisaka ngo pe na bosani te Brenda Iboko mwana popia mukolo kuna na États-Unis vraiment kaka ndenge tolobaka detu makuba na Canada detu makuba na Canada kilo stone ndeko na ngai kilo stone babi Cédric France Canada ezakaka ndeti azwi wewa ake France azwi wewa azongi Canada ndenge tolobaka ke maloba vraiment Chris Bantou le misapi ya pembe mwana ngai ya kitoko ya danger na kati ya France kaka ndenge tolobaka ke Lingala News ezali wana po na kolakisa bino makambo ebele po na kolakisa bino vraiment qui vraiment biso tolobaka ko solo awawa Lingala News oyo lobaka solo actualité ya solo ngai na bino tokomona na kala te kaka